Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu. Et ben besoin pour na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Passagers du vol 00243 à destination de l'aéroport international de Njili sont priés d'embarquer porte 7. Madame, monsieur, est arrivé à Kinshasa, à l'aéroport Njili. Il est 17h40 et la température extérieure est de 31 degrés Celsius. Votre ceinture de sécurité doit rester rattachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables n'est autorisée qu'après l'arrivée à notre point de stationnement. Lors du débarquement, nous vous demandons d'ouvrir les coffres à bagages avec précaution afin d'éviter la chute d'objets. Merci d'avoir voyagé sur ce vol Air France exploité en coopération avec ARM. Mbote balandi émission ya Moseka ya Maliwa moderne. Awa toza na Njili quartier 5. Donc matembe na biso yango yo esi ebeli. Donc nde tozomona ana alambi yango kitoko makasi. Bandeko balandi émission Moseka ya Maliwa moderne baza na posa oyebisa bango bamoni biloko déjà si ebeli awa. Oyebisa bango ndenge nini formule nini osali ke mpo matembele oyo ndenge ebima boye. Matembele na ngai nalambeli yango boye. Nalambi matembele nazwi nanu matembele na ngai nasokoli yango nasali yango ndenge bapalolaka yango nasokoli yango nakati yango natie na nzungu nakalingi mafuta na ngai ba épices na ngai na utilizaki na asio bomoni na présentaki ba épices na ngai natie yango poisson natie yango matungulu ekoti ai
ekoti tomate ya mbuma, ekoti mungwa, ekoti aubergine. Nyonso wana yango mte sali ke matembe nange bima kitoko boye. Mbote mama. Mbote. Bande ko balandi émission Moseka ya malewa moderne bazana posa bayiba. Recette nini oyo memeli bango mkola lelo? Lelo na memeli bino recette ya matembele. Lelo naza na matembele nanga na bepisi oyo kosala ke elubu nanga ebonga ebima kitoko. Naza na matembele yango oyo nasina salaki matembele nanga na kataki na sokoli. Naza na épice nanga yango oyo kosala ki matembele nanga ebima kitoko. Naza na ndembi, matungulu, ai na tomate. Naza na aubergine na poisson. Naza lisusu na mafuta. Leo na olambela mafuta na biso to bengi mafuta mbila. Yango nde mutu kosala ke bepisi oyo nyonso yango mte kosala ki matembele nanga ebonga ebima kitoko. Ndeko balandi émission Moseka balingi bayeba olingi siko kosala nini komoni mafuta échauffé. Mafuta namoni esebeli sikoyo nangi natia matembele na kati. Sima kotia matembele na baloli yango na landa moke avant kotia bepisi. Tango ozobalola fo obalola malamu po esangana. Après kobalola nde kotia bepisi. Sima kobalola nde na kopemisa na nzungu na nga ata pendant 5 minutes matembele esala lokola ekalingami. Sima na nde na bwaki bepisi na nga na kati. Siko tomoni awa olingi osala nini ya? Siko namoni matembele nange esi esangani na mafuta. Namoni sikoyo ekomi ntango kotia bepisi na kati. Natie matungulu, natie tomate ya mbuma, natie ai na ndembe. Sima kotia matungulu,
nsima kotia matungulu tomate na mbuma ai na ndembi namoni sikoyo natia aubergine poisson na nga na kotia sikoyo te na ezeli toka nanu mwa moke apres nabwaki poisson na kati natie mungwa sikoyo nakangi nzungu na nga etoka nanu ata apepe pendant 15 minutes nde na koyeba soki nabwaka poisson na kati. Awa tomoni ofongoli nzungu awo olingi osala ndenge nini? Sikoyo ekomi ntango ya kotia mwa mbisi na kati namoni esi etoki nango esangani etoki sikoyo na kobwaka mwa poisson na kati. Poisson mpe eza nango ça dépend soki omoni edépendre kaka na yo moko soki omoni oza na makoki otie mbisi ya kokauka soki mpe makoki eza te ata kaka Thomson kaka ya mbisi ya mer. Sikoyo tomoni ofongoli nzungu olingi osala sikoyo naina panza mbisi ekomi ntango ya panza mbisi nango opanzaka na kati na opanza na bon tuko moko opanza pe libanda okoko panza pe na kati eza kaka ça dépend. Napanzi mbisi na ngai namoni mpe makembe na nga so ekomi nango na suka ekomi kobela naotiaka mwa mai moke lokola mwa supu natie mwa mai ezala lokola mwa supu elambeli yango mpe eza différent nga nalambaka mosusu ya kokangama mosusu mpe ya supu mpona supu na bana nde epesaka makila. namoni supu nange ekoki munga nanga mpe namekaki ekoki sikoyo nazela etoka mwa moke nde matembele nange ebeli. sikoyo tomoni ekomi prêt. Bon biloko nanga ebeli nakomi na suka matembele nango échanger couleur matembele faut échanger couleur ebima na couleur vert te soki ebimi couleur vert wana ebeli malamu te oyo yanga namoni échanger couleur biloko nyonso ekoki l'épice ekoki esili. Awa tomoni matembele na biso ekomi na suka deja ebeli donc ngana bino tomonani na mikolo ekoya nzambe apambola bino na mabota na bino.
maman. Bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Money for Africa. Money for Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Money for Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfa for Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Money for Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui prend l'émission Monseigneur de Malewa moderne. Break, the shadows start to fade.